La famille Bambote, j'espère que vous allez bien. En tout cas, week-end malamu, place nyo surtout et kozwabino. Et vraiment, dans son guide sous ils en a bandé qu'on a misusu oyo, ba kinga na TikTok te misusu tout dans la bango, mi na Facebook, misusu pe balandaranga na YouTube, na chaîne nanga. Ils en a bandé qu'on a misusu oyo. Peut-être que vous avez na bango ya liboso kotala ranga na ba TikTok awa. Bon, la famille nga déjà vision nga na le barango na le barakeno biso ba africain et puis biso ba tamangala alobela sur changement de mentalité et puis ba anti-valeur eza trop na kati ya communauté na biso eza makambo mususu o ezali très important o ezali vraiment que c'est passé na monde mais ce kotali ba genre ya ba vidéo ba ser na biso mingi parce que nga nazaka vraiment na habitude ya kosala ba live par jour au monde ndenge ba ser ba maman musu ba salaka à cause na émission même 4 fois na YouTube a sali touroyo a permis donc à ce côté ça va sujet mais et là moko oyo nga nazo constater ça que ba anti-valeur eza makasi ba vidéo oyo tondi même na ba YouTube ba live oyo ça la même na TikTok na communauté na biso. La majorité de la live moko eza ya ba anti-valeur ils ont avancer vraiment biso na ilo côté na yé vraiment pour na essayer peu ko solola na bino ko talisa bino niveau communauté congolaise niveau ba live ba de ko na biso ebele parce que là na ko dans un besoin ko tanga ba kombote mais niveau ba live ba ser na biso bazo sala bazo détruire notre communauté ko détruire bato eza na bandenge ebele lelo abikaka tala nanu réaction na bino ndenge aza na Kinshasa ndenge nini bokokanisa parce que ndenge eza wana bato to baza na poto lokola bandeko na biso ya théâtre baza mibali oyo ya poto oyo bazwi mibali ya bato donc eza kaka Rita il faut kaka kotia batitre ke botala Rita beli liboma mais ça c'est des accusations graves wesh bino moko ndenge bobengaka ba wesh parce que Rita elle est gentille aza gentille. Si on a comporté une plainte, qu'on qualifie mon folle, hein, boza na Afrique et tout boza na poto, qu'on qualifie mon folle, et puis bozo tika ba preuve comme ça, et puis avec la loi française, oebimisika, qu'on diffame mon tout n'allié public, mais quel genre y a sorte ba maman boza, à un moment il faut stopper ba vidéo na bino quand même aussi, bo stopper, nga eloko o nazo mondake na communauté na biso, ça suffit. Il y a la tolérance comme ça. Moi, vous me faites comme ça, toza na justice. Boko bongi ça ba paquet ba mbongo, il y a avocat. Moi, tu me fais comme ça, tu me salis comme ça. Toko yoka na solo à police. Là, à un moment, la communauté congolaise, il ne faut pas laisser tout. C'est pas que non, non, kana. Mais c'est pas qu'on théorise aussi bana. Et qu'on salir aussi l'image des enfants. Pourquoi? Parce que bana mususu monde a tout et ça net. Ngana inaye baka na kenda na bandai ko ketika moi en école hein. Oui, na moni moi na moko wa mundele azo balanga ah madame je suis abonné chez toi, je te connais. Donc na fandi ozo mona to et ça lié public. Il faut quand même congolais. C'est un peu ko banga ba problème. Pourquoi ko banga ba problème té? Pourquoi? Parce que cette femme, elle peut déclarer des choses en décembre. D'où vient ta malédiction? Même la zone babia lobi na pesi ba mobalia ba mbongo ya nini ya ba YouTube balia. Mais ba mbongo ba YouTube ozole ko créer ba cancer. Maladie à cancer yeboy. D'où vient ta malédiction? Maladie à tension yeboy. Ozomona. Souffle de vieux à Nzambé. Alors, c'est un peu qu'on a porte ma vie na bino. Parce que, en internet, c'est un lieu public de faire des émissions comme ça, pour salir même sa famille. Le but que famille arrive, c'est la sorcellerie. Famille, on a un souper, famille, bon. Il faut lire aussi des commentaires. Il faut que tu aies aussi ma maman congolaise, bazo benga na ba téléphone. Et ils ont dépression, on te dit que ça là y est. À part, bazo quoi qu'ils aient dépression. Ah, il faut ça, à simba kisi, et simbité. Qui c'est simbité? Bandeko, on a c'est la vérité. Communauté na biso, ba anti-valeur eza makasi.
Ba vidéo na biso, ba ti valeur eza makasi. Voilà tant on a ça même ba combattant. To mosale eza kaka makamba musique te. Voilà eza ba biloko ya boye. Parce que au moment où ba maman mikolo, ba maman congolaise, ba maman angolaise, ba maman brazzavilloise, parce que na lobaka congolaise à RDCT, bino nyoso bolo ba mangala. Ya montant na zo ba ke ba maman vous péchez na ba live wana, on se moque pas de Dieu. Bo c'est décidé 2024. Bo tambola nde bo tambola na internet boité. Nzambe ba sakana na été. Dieu peut te protéger na travail na yo na bana na yo, mais tango fungola porte na ba live à YouTube, o bande ko na biso ba signer parti na diable. Ozo mona. Alors yo yebite ozo donc ozo kota na masumu, ozo kota parce que nzamba lobi on donne que ce qu'on a. Donc on ko transformer yo, ko transmettre yo pardon. Ce qui aza na valeur on peut so valeur na émission na ce qui aza muto aza anti valeur on peut so anti valeur ozo mona bon quand ça tende to ko sala ka ba émission boye muto nyonso to aza pembe devant nzambe non il y a des participants ba ser na biso même ya ba koni mama ba misu ba sukola ma po na YouTube pour na ba visibilité misusu ba sukola ma bon négligeaka ngote et puis tant bango basala ba rando na bango bon négligeaka jamais ba dire na bango un misusu oya bimisi bo bon négligeaka te nga maman moko ayebisanga lobi a perda mwana na ye ya 13 ans a kufa à cause internet à cause à ko soutenir Koni maman na internet na zo sabi notre vérité devant mon Dieu maman wana regretaka après avoir assisaki jeune na bostra mbala moko fi wana ya internet akimaye libali kufaki mobali fi wana internet mobali abandaki kolinga ete mais tango sikoyo fi wana yi koyiba ba kaleso ya mobali tantini wana sikoyo mobali akomi kolinga tantini wana mwana mwasi wana ya YouTube pourquoi ba sous-vêtement na ye ezaki travailler pour la nini laisser aller à biso ba mama mondo ya internet eza monde akoya na sentimentaire ozo ba lobela yango ezala bongo mais oya kokoma ti ya kozwa pende makambo ndeko na biso asali oli ata ba réfléchir un peu ba te eza buzzerie ta sali yo kande ba critiquer Congo pourquoi biso ba africain pourquoi complexe eza na congolais makasi boye donc rita na droit tambola na mabele ote poto na droit tambola bongote et bon ndeka zo tambola tala kilote ne ndeka lati et mona poto mobiba et bon ba o bazo vivre na Kinshasa. Donc, dès que il fallait bazala indifférent, na biso bana poto. Il y a des bana poto mususu talibango rien à voir. Il y a na Afrique qui na tana Angola, tana Kinshasa, tana Brazza, et ça na fille mususu soka bimi boye. Allez qui na bana poto et belé makasi. Mais Rita, elle a fait juste le buzz. Dans le sens qu'elle vit total à bango. Et puis Rita a yebi bino très bien. Parce que Rita Nenga c'est une chroniqueuse. Rita Banda, pour ça, ils ont détruire. Ce que bateau bazo ko accompagner bino, et ça basse à ma balle. Ba maman obobenga na ba émission YouTube. Merci beaucoup maman Lili Botinanga. Ba maman obobenga na ba émission YouTube. Na oto bete la bino histoire à moi na moi so yo ba fana mobile nesika moko. Mobile ayoki voix na moi sinaye. Mobile a douté. A tourné pour deuxième fois yo kaki sou voix liso na vidéo mususu. Moi ça ekondima mobile abi oza na chance na yoki intervention na yo eza ya une femme sage. Mais ce que au fingaki ongozo mama be. Et belé bobo mama bala na bino na ba intervention bo sala kana ba vidéo ba YouTube parce que ça reste. Ko kanisate que mobile no azo kene musala. Jo mususu ezali. Oko comprendre que mobile na yo akipa makamba YouTube te mais jo wana ko kipe. Jo wana ko tala. Po basa ba africaine mingi boza na caractère wana. Olingi oya ko sumuka na likambo moko oyo oyebeli mutuna makolo te. Eza sorcellerie ça. Na ça bino blague te. Pourquoi na loba ki ba maman mingi o ba bengaka. Eza na porte au bino bofungo na ba vie na bino. So bo kangi amote alors conséquence na ngwezali. Quand on benga na téléphone d'émission moto pose à temps pizza. Regarde d'abord ta vie. Pourquoi on benga en tout cas coquette, yépe moi la moi sango boni. Non non non, ozo passer déjà na molimo ya critique. Ozo passer déjà na molimo moko ya diable eza ya nzambe te. Moi nzamba za la boete. Moi nzamba za la boete. Boyebi sanga te
ba émission o ya biso bato ko biso to sala ba émission ngana muto okobenga te okobenga kutu te pour encourager okomata pete po biso ba te mama boete mais ça kaka tango yo moni na YouTube Rita Beye Liboma botala Rita Beye Liboma oye